dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu qui nous a gardés. Nous voici arrivés à la dernière étape de notre retraite de cette semaine. Nous avons lundi sacrifice. Nous étions à la montagne le matin après notre premier live qui a été coupé faute de problème de connexion. La connexion peut couper, mais la prière ne doit pas s'arrêter. Nous avons commencé aujourd'hui. Demain, nous serons encore là, mais nous ne serons pas en live. Sache seulement que Makambo Bandi Lelo, nous avons passé ça pendant 4 jours. Lobby live vous arrêtez, mais allons la mission et nous l'avons lu. On peut que joindre à nous à la montagne de l'intendance à partir de 6h30 jusqu'à 10h30. Juste au niveau de la mort des cliniques universitaires, vous descendez en bas. Vous allez nous trouver là en prière. Mais pour aujourd'hui, lundi sacrifice, nous respectons le programme, il est 17h juste. Nous allons prier avec vous pendant 1 heure de temps avant de continuer avec ceux qui sont sur place. Je te prie alors de laisser tomber tout ce que tu es en train de faire et de t'approcher. Lundi sacrifice de ce jour a été tiré dans les livres de 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Nous allons lire les plus courts versets de la Bible. Quel est le verset le plus court de la Bible? Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, là où il est dit « Priez sans cesse ». Prier sans cesse, nous avons dit, ce n'est pas prier à tout moment. Ce n'est pas prier continuellement. Mais c'est prier, 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 prier encore. C'est-à-dire maintenir la vie de prière. C'est-à-dire maintenir l'intensité de la prière pour ces problèmes qui te dérangent, pour ta situation. C'est prier, prier encore et puis prier encore. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons prié le matin, nous avons prié la midi, nous continuons à prier et nous continuerons à prier demain. Ce n'est pas à chaque moment où tu pries que tu dois avoir une requête. Bien-aimé dans le Seigneur, une requête peut demander plusieurs moments de prière. Autant que la Bible, oh Sarah, oh Isaac, autant que tant combien oh Sarah a sali, abonné la place de Isaac. Au Baraka, Anne, Aléla, Kinza, va visiter qui est. Autant que combien d'années ça prie. Celui qui commence et qui ne termine pas est un destructeur, dit la Bible. Sauf que Bani Likambo, Kotika Lissousou. Dans la Bible, le dit qui met la main à la charrie et regarde en arrière n'est plus propre pour le royaume. Ah, yo koti bitumba oya vina yo moko. Il va être diable à Siliki. Ah, yo telemi pose pour que sali à famille na yo. Il va être la l'opinion sur la famille par hôtel et mélanie. Ne commence pas pour t'arrêter. Prie sans cesse. Tu vas me dire, pasteur, j'ai déjà beaucoup prié pour un problème pour eux. Maintenant, je suis au bon de la ressource. Au bon de l'île de l'eau, pour les bâtir, au bon de la sous la boutou. La moupe sous la cascade, ça boutou bon de là. À 6 heures, ça va, la mission de sous bon de là. Quand est-ce que le Seigneur va agir, tu ne le sais pas. Quand est-ce qu'il va faire, tu ne le sais pas. Tout ce qui te demande, prie. Prie encore. Prie encore beaucoup. Prie encore plusieurs fois. Dans verset 18, par le dire, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Volonté en Zambie, tant nous devons prier sans cesse. Et ça tout rendra par multiple action de grâce. Oui, ça y est, ça nous a malade. Oui, ça y est, merci pour la macasse au pied, c'est dans la mokolalemi, sacrifice à l'élu. Pour la chaîne à mokolalemi. Rendez action de grâce pour la paix, ma bomo ya péché. Rendez action de grâce pour la bitumbanenge na ndenge abundeli yo. Tongumbi mitema mutu na biso, tumatisi mitema na biso liboso na trône na ye. Tobandi koyebisa yo Tika maina yemba zamba
Laisse-moi te dire que Président Santa Madame Alamu est un signe à reconnaissance. Et bien, Balamuka qui n'a mis son action, mon anilo, Bazali sous son accommodité. Yamo biso to kusani liboso na ye pour nous à la gratitude. Côté d'Italie, merci. Merci pour la main, pour la pour la mission. Je m'imagine que nous avons suivi tout à l'antenne, nous avons eu un accident. Même pas papa qui est l'émission, abonné l'émission. Yamo mité manabito, ils ont photo, pour la poésie, et à Zamara. Yamo mité manabito, ils ont photo, pour la poésie, et à Mouni dans le groupe. Zambe moko chaka lokola ye. Na likolo pe na se na mabele mosusu ya qualité. Yende Chiloko, yende Chipinga Balusi, yende Andalita, yende El Shaddai, yende Jova Jireh, yende Jova Sabaoth. Zambe mosusu lokola ye Andalite. Zambe ora mokoka chikamana ye Andalite. Yende Chiloko, yende Jova Jireh, yende Benjamin Benjamin, yende Jova Mekanikel. Totongole mitema na biso na pokwa na lelo, kuna kuebisa ya bongi na lukumu. Kuna kuebisa ya bongi na masanjo. Na tokota na tapu mungu pa na kwa ya internet. Kuma kocha wana ebu kakamba za malabu. Mutu moko ala kurekoleta gula mwankambi na pokwa na lelu. Achali alubisa na kukai pe kukupwa. Kazi na kukaki pe kusana kida. Na yo bache lingai. Na yo kunde lingai. Yamone yo kuebisa yo za malabu. Atika kitema na biso beto kwa ma. Ebi santama za malabu. Ebi santama kujina lukumu. Yo ozo na tatizo na internet. Ebi santama za malabu. Yo ozo na tatizo na zamba na zombo. Usikonekte ebi santama za malabu. Yo ozo kongela na tatizo na pokwa na lelo en présentiel. Nesika o ebi santama za malabu. Zambe boto zo kunge sandala muka kibiso na zombo. Zambe boto na zo neto la ndama chaki na biso na mumba. Zambe boto zo neto la ndata mole na biso na mukolo na lelo. Zambe na ngisa tepi. Zambe boya la kati. Zambe boya nipa kati. Zambe boya bomina lukumu. Yende motema na ngezo sanjula. Yende motema na ngezo netola. Yende motema na ngezo kumisa. Yende motema na ngezo lubanayaza marabu. Abungina lukumu. Yende motema na ngezo ebitayaza marabu. Abungina ajuli. Moko chacha lukola ye. Moko chabungina lukumu lukola ye. Moko chabungina masanjo ni lukola ye. Moko chabungina kembo lukola ye. C'est lui l'Éternel, le Dieu des armées. C'est lui le Jéhovah Jireh. C'est lui le Canadien ya Bible. Yende nzambe malabu. Yenda bongina kembo. Yenda bongina lukumu. Yenda bongina masanjo. Nanya za lukola ye. Nanya bongina lukumu lukola ye. Nanya bongina masanjo ni lukola ye. Na kumisi nzambe na ngai. Na pamboli nzambe na ngai. Na lejoli nzambe na ngai. Na sanjoli nzambe na ngai. Ah, moto moko azo reconnaître bolamu ya nzambe. Azolisa nzambe aza malamu. Moto moko azo reconnaître bolamu ya nzambe. Azolisa nzambe aza malamu mpona ye. Bien-aimé tala libota na yo yebisa nzambe aza malamu. Ntango papa na bino akufaki bakanaki basilisa bino. Tala lelo bokomi mikolo. Lelo bokoli. Lelo bobali. Lelo bozosala. Ah, bien-aimé eza bolamu ya nzambe. Na ngina oka moto moko azo reconnaître bolamu ya nzambe. Atali bomwana na ye. Atali ndenge ya kola. Alobi nzambe aza malamu mpona ye. Kumisa nzambe mpona bolamu na ye. Kumisa nzambe mpona malamu na ye. Kumisa nzambe mpo abongi na lokumu. Kumisa nzambe mpo abongi na masanjo. Kumisa nzambe mpo abongi na nkembo. Il est sans pareil. Il est sans pareil. Emmanuel.
celui qui est bon Dieu. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être magnifié. Ah, tout le monde est tout à fait malade. Tout à la vie, tout à la malade. Bien aimé, la vie, la camarade, la vie, la pouvoir. Mais tout va la vie, la vie, la malade. Vous avez qu'à la pauvre. Parce que tu vas vous faire la robe, vous pouvez pas aller le souper la camarade. Tu vas vous faire la souper. Gambe la ya vous souper la yo. Gambe la ya vous souper la yo. Attends, gambe. Ibana na ye vous souper la yo. Ibana na ye vous souper la yo. Yébe les canaux Dieu des armées. Et manado Israël. Et manado Netulayo. Et manado Netulayo. Et ma pour la malola. Yokalo ye monanga ya kupana lilo. Yokalo sa monanga ya kupana lilo. Yokalo sa monanga ya kupana lilo. Nanya bona kokani sana yo. Nalikolo kawana se. Kona kacha mo ye mananga. Dekode ke selamu. Tango ya ndima konikaba. Kemi besa modima. Mokondo yako gana nyonso. Oza nyonso abotu ya nanga. Weka mozembo do utanasela motema. Tala bongo inayo ya bisaye. Nanyango na kokani sana yo. Nalikolo kawana se. Kona kacha motema nanga. Dekode keselamu. Zambo ya ndima konikaba. Komipesa modima. Mokondo yako kana nyonso. Oza nyonso amotu ya nanga. Sikolo motema na yo ekomisa maloba ya nzembo oyo losambo na yo. Tala na vi na yo lobana yango na pokokanisa na yo. Yo nde ema na ngai. Yo nde nzambo ya ndima ngai. Nzambo ya mipesa mobimba. Abomba moko te. Abomelaki eloko moko te. Nzambe ema na ngai. Ema na ngai. Ema na ngai. Nanyango na pokokanisa ye na yo. Na likolo pe na se na madele. Na moni nzambe mosusu te oyo akokani na yo. Na likolo pe na nzambe te. Na moni nzambe mosusu te oyo akoki na lokumu lokola yo. Oyo akoki na masaki olite nani ema. Oyo akoki na masaki olite nani ema. Ema na ngai kumolela kukalola. Ema na ngai kuka yosala. Ema na ngai kuka lobali loba moko pe nyonso ekokisama. Ema mon rédempteur. Ema le rocher de mon âme. Ema le Dieu de ma vie. Ema le Dieu de ma vie. Ema l'assistant de mon bonheur parfait. Ema le roi de gloire. Ema le Seigneur des seigneurs. Ah, Ema kumolela malola. Oh, Ema kumolela makeko. Mana yo kiposa kumacha. Yako majana lulae. Ah, yako yemba nangeku. Nayo kiposa kumacha. Yako majana lulae. Ah, yako yemba nangeku. Kota lulae macha una motema. Yebisa ema akumolela yolola. Yebisa yolola ya bina yokuwama. Bien-aimé, hier pardon la désormais vous verrez les ciels ouverts. Les fils de Dieu monter et descendre. Les anges de Dieu sont en train de descendre dans ta maison. Les anges de Dieu sont en train de descendre dans ta vie. Audonner la ema adokumolela yolola. Audonner la ema adokitadosala. Audonner la ema lola ya bina yokuwama. Désormais vous verrez les ciels ouverts. Ah, c'est quand tu as accumulé la ndako na biso. Avec samula ya mapamboli na mosala na yo. Avec samula ya mapamboli na commerce na yo. Avec samula ya mapamboli na vie na yo. Emana ngai kumolela malola. Emana ngai kititela ngai. Mana yo kiposa komata. Yako matana lulae. Ah, yako yemba na bange. Na yemba na mungu kwa ange. Na yemba samba na mungu sanga. Ibala basi. Apo sa mutema na mana
Yahweh, Bosalangana Moma, Oyo, Rolange, Mama, Bosalangana Moma, Oyo, Rolange, Simbayo, Bosalangana Moma, Oyo, Ema, Misolange, Mama, Baekai, Misonama, Epoya, Namuna Kembo na yo, Nasiba Kembo na yo, Alene Makamoza Akabu, Makamoza Chanja Akabu, Basika Chanja Akabu, Kando Mozo Bawana quelque chose se passe, Kando Mozo Nanda Koto Kote, la Nabiso Beta Makoku, il y a un miracle qui s'opère dans ta vie, et Makaraga Aboui, et Makumule Laganaïa, Misoro Laganaboui, et Makakanaïa, chaîne Kakaboui, et Makumula Gadeba Porte Kamakaboui, Kande Sozoyemba, Kando Sozoyemba, et Akola Makakaboui, Akola Makakaboui, Asala Akaboui, Nyonse Salamana Okaboui, Kando Soloba, et Zokokisama, Kando Zobele la Wana Peto Salama, Kando Zobele la Yakita Kamakaboui Change, Kando Zobele Kamaboko Wana Peba Mire Zokwea, Kando Zobele Kamaboko Sate la Wana Peroula de Zokumama, Yele Msikano Sozali, Kota la Mouki, ya prière, ya Koko la Lelo, ah je sens quelque chose est en train d'arriver, quelque chose est sur le point d'arriver, Makako Mata, Ema Kumole la Babola, Kumola la Yakako, Kumola la porte de notre Kangama qui n'a dit la Koto, Kumola la porte de notre Kangama qui n'a pas ya Mama Polo, Kumola la porte de notre Kangama qui n'a pas ya Mama Polo, Kumola la porte de notre Kangama qui n'a pas ya Mama Polo, la commerce à Papa Polo, aïe, il y a un miracle qui va s'opérer ce matin. Alors, une prière au point de prière pour un problème qu'on a fait. Quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Alors, ça va faire la même chose bonne en son temps. N'a pas la condima. Et que ça va pas pour la chose pour la problème qu'on a fait. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est en ce moment que l'Éternel avait déjà prévu. On va changer de situation là. On va changer de situation là. On va changer d'identité là. Yahweh, Yahweh, Badi. Il a fait la ilakana yeko kusama mandato mabeli sabiso ke yenda lobati akosala yenda lobati akopesa yo bana yenda lobati akopesa yo libala yenda lobati akopesa yo kosala yenda lobati akopesa libala yenda lobati akopesa bitumba zina yo yenda lobati akosala ete batonke kuma rababo yenda
n'as jamais élevé ton Dieu. Parce qu'à chaque fois, tu regardes au monture du serpent. Prier sans cesse veut dire compter sur l'Éternel à chaque fois, à tout moment. Même alors que le serpent est en train de te mordre, le désir de ton Dieu, c'est que tu aies tes regards fixés vers lui. Ce soir, en ce lieu, il y a plus. Celui qui est élevé en ce lieu est plus qu'un serpent devant. Toute la journée, au fond de lui, au lit. Si on a les yobos, ça va mortir à serpent. Autant à Yewana, Yewana, Kunanalola, Yewana, Yewana, Kunanalola, Yewana, Yewana, Kunanalola, Yewana, laisse tes yeux vers les montagnes maintenant. Botana mon style. Botana nyoka wa Josuayo. Sokotali nyoko kokufa. Alomani nyoka tia siti ya swaka yo. Alomani profete alomani selibate malo